Galerie présidentielle. Garçon mosusu pe abana ko animé wana. Ba bazaki plein. Ba place wana mibale. Tongo na midi. Ba place nanga. Ti na ye ko bala. Tango na bali nan pe na bongo ni malamu. Mais na zolanda ni loba na nzambe. Tuke na njili. Na njili. Na samu te mwana tu nezati ya patron nga. Na nzela na zo ya komituna na njili tuke osani. Ngamba liboso na koti na dimension na mwana mondele. na ye mobali na mobali bakoti boyebi kaka makambo ke kosala kuna. Alors toke moto tokende kozwa kuna azala makolo te. Mwasi mobali koka kendeke pene na bamwa mazule mibale ya mikebo ya kende ida sokoli boy comme mondele muto ba memaki wana. Oui mondele sokoli ya tiena mbeto. Alors makambo ezaki makasi mingi asumbi na mondele longoli badra nyonso abwaki kuna a changer badra mosusu. Dans la démission épelé, dans la tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza et Bélé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en batté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Ma responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Shalom, shalom peuple de Dieu. Je viens juste vous dire, c'est 8 mars, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa face à la presse. Ah, on a Pullman Hotel, na salon Kassai, à partir il y a 10h juste, 45 minutes, il y a conversation, il y a partage autour de cet album trop. Amen. Adonai. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Alors, notez bien, c'est par invitation d'être dans la Nabino Awawa et Longo Naba Ndeko Nabiso, Naba Yana Biso, Naba Papa Nabiso et Longo pour créer tout solo là, ma solo il y a 30 déjà, Izanabanda Nabino, 30 déjà Bozoyo Kango. Rendez-vous à ne pas manquer. Beaucoup pour cette émission, de passer, nous recommandons ce moment de Sainte-Mère. Soit le Dieu qui nous a mandaté pour la mission qui doit toucher le cœur, les âmes qui doivent se convertir, soit avec nous, jusqu'à la fin, que le sang nous couvre, nous sanctifie, que le Saint-Esprit soit. Laissez l'enseigner qui va nous conduire. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons proclamer le nom de Jésus, car la Bible déclare là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre en ton nom. Nous nous sommes accordés à ton nom, soit avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission. Dans le nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Amen. Bonjour, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, on est ensemble, il n'y a pas de souci. La Bible nous dit que c'est bien de faire des demeurer ensemble parce que le Seigneur Jésus-Christ est là et il prend gloire et plaisir. Shalom, encore une fois de plus. J'aimerais vous dire que c'est bel et bien la princesse de l'Éternel, la messageure de Dieu. La présidente du Parlement céleste, députée quoi, Nakatia Vilia Kikwit. No comment, ma belle Nzambe ezawapi, ma belle Mungu iko wapi, kama la princesse iko hapa na Kikwiti. C'est ça. Pour comprendre partout dans Zoleka. Je suis ici à Kikwiti, na mission, na retraite, na basal, na Nzambe, en tout cas, Zoleka na Kitoko. Et c'est ici que nous réalisons cette émission témoignage, une émission qui vous édifie, une émission pour les enfants de Dieu. Je pense que vous serez encore richement bénis de la part du Seigneur. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Je vous bonsoir, peuple de Dieu. Je reçois pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, le pasteur Toto. Moi, je l'appelle pasteur Toto, mais il s'appelle pasteur Totokani. Florent Totokani, c'est bel et bien son nom. Il est avec moi. Sans plus tarder, j'ai dit shalom, l'homme de Dieu.
Shalom ma soeur. Comment vous allez? Je vais bien, merci. À Kikwit. À Kikwit, chez moi. Bampangi. Bampangi na mono, mbote mingi, moi na kiesi mingi ya kusala émission ya na Kikwit. Vraiment, bantalanda mono, otawa Kikongo, moi je suis vraiment original. Lingala ya bien français, ya bien sauf anglais, ya bricoler. Oh, moi mbote na anglais kasi. Everybody, good morning. C'est ça, son anglais. C'est juste l'ambiance de l'émission. Allez-y, comprendre, c'est un homme de Dieu. Nous allons passer de bons moments avec son témoignage. Mais laissez-moi le temps de retourner à la régie si possible. Derrière la caméra, nous avons encore un homme de Dieu. Il s'appelle le pasteur, le directeur Piamé Moïse. Il nous présente Lili Oyo, le mari de maman Mariam Piamé. Ceux qui m'ont connu à cause de l'image, bon, vraiment, c'est pour Dieu que nous faisons tout ça. Retournons à la régie avec la princesse de l'Éternel, dansons pour la gloire de Dieu. On se retrouve tout juste après. Merci. Ok, nous sommes de retour sur ce plateau avec la princesse de l'Éternel, une émission qui va vous bénir richement. Consommez l'album Trône partout, n'a pas vente à ligne, Bobé Takaka, princesse de l'Éternel, Tiffany Mokwa, et puis Trône, donc Trône, princesse de l'Éternel, n'a pas vente à ligne, Amazon, bisika no so boyebi ba éléments en ligne, bon consommer en bon procurer en go, ça va nous faire plaisir. Et puis na France, bon tungisi le langai, yoka lingala nanga, bon tungisi le langai, mama nangai bisika azali kuna, maman Marie-Claire Karawa, bon tungisi bo bisaye après sabino album il y a la princesse. Dans le lenge no sokanisi au soutenir œuvre de Dieu au rozana CD et DVD au ezali kuna parce que vous consommez banzembo to emi lokana papa Henri Moulaja, le pasteur Henri papa Moulaja et na frère Billy et puis nzembo bisika la princesse ayembiye moko pour la gloire du Seigneur. C'est ça na ba numéro ezoleka wana bobengaye plus 33 wana ezoleka ezali contact ya maman Marie-Claire Karawa ou bengue de la part il y a l'album Trône de la part du Seigneur, après c'est un album Trône pour que vous consommez. Le 8 mars, la princesse de l'Éternel face à la presse, Torosolo Lango, Torozalana, Papa Moïse, Batunus, Torozalana, Tikato Sabato, Amérique, États-Unis, Canada, State, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique d'ici, de Doumela, depuis parfois Centrafrica, tout ensemble. Encore une fois de plus, c'est pasteur bonne santé. Santé Kitoko. Santé Kitoko, mais aux Ampangi, il y a Kikwitité, aux Ampangi,
Oui, na Kinshasa, na Kendeki, na s'installer, na Bali kuna, na Sali Musala kuna, mais na Zongeli pe ba origine nanga po ba bénéficier pe na grâce Nzamba Salina. Pasteur Toto, il s'appelle Pasteur Toto Kani, hein, Florent, mais moi j'aime bien l'appeler Pasteur Toto. La facilité, surtout, et ça l'impression d'en venir Pasteur Toto. Alors, Pasteur Toto, moi, le loba, na bana na nzambe tant ba ko mona yo, mon beauté. Déjà, le cas une fois on a le Nazaréen avec maman Marie en famille. Moi, j'étais en voyage. Moi, le loba, les los en face à la princesse Yemoko. Oui, bana nzambe na pesi bino beauté, vraiment. Nazo sepela mingi na koza occasion ya koloba na émission oyo, iza mbala mibale nzamba salinga grâce mbala liboso ezalaki na mama Mariam Piame mwasi ya pasteur mobali na ye nanga tozalaka kitoko mingi lelo naza na la princesse une émission oyo nalingi bolanda yango kitoko parce que eza na témoignage ya makasi ekoedifie bana nzambe oyo balingi basalela nzambe parce que naza moko oyo naza témoin ya makambo nyonso ekoleka awa ekozala baépisode ebele mais oyo tokobanda yango lelo landa yango po suite nango ezala clair esonga bana na nzambe po tosakana na nzambe te soki nzambe abengi yo ozala sérieux banda na ye kende na ye nzambe azomema yo quelque part nzambe abandaka te asukisaka na nzela te akokende ntina suka po ozala témoin voilà oyo nakokobana yango. Mais parce que Toto, est-ce que ils ont l'importance mon combat na nzambe faut battre importance eza makasi makasi parce que c'est du vécu et loko yo oui parce que na ebandeliza parole tango yoki ososoli nzamba kopesa capacité de comprendre le comportement na ngana naza nango na parole ndenge bino eza yango moko te omona différence tango kokota na différence wana nde okomona vie na yo changer kozala témoignage. Mais parce que Toto nini openza étant pasteur na baton sur passé et puis dans l'église na bino boleksa ba moment témoignage ezalaka. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu ou bien un païen parle de témoignage na ko que ça c'est un vrai témoignage ou bien ça c'est un faux témoignage? Je pense que nga moko natanga ba témoignage ebele. Saint-Esprit akolobela yo likambo azolo basoki eza vrai ou faux. Mais ngai moko si je peux commencer d'abord oyo ngai na vivre na vie nanga na kobanda d'abord ko pesa kombo na ngai malamu ndenge yo lobi passé totokani c'est vrai kombo na ngai eza totokani Ntotila Florent na botami na libota ya papa totokani Timothée Pombu na Lomengo Madeleine baza bambala origine na bango baza bambala ya Pai Kongila na territoire ya Masimanimba ndako na biso eza awa na Kikwit na botami awa na tangi awa na silisi ba classe nanga awa binazwi grâce à kosala ba université te menaki na Kinshasa kuna nde na sali musala nanga na bali na Kinshasa. Je suis père de 4 belles filles o bazo tanga pe o pe bazo silisa na bani pe ko balisa moko na moko. C'est-à-dire témoignage nanga ezokende ndenge nini nga na komi pasteur na sala théologie te école théologique na sala diplôme na sala yango te mais ngai na botama lokola bato nyonso na mabota na origine na biso dans na Kikwit na Pai Kongila na banoko nde baza ba chef. Alors de temps en temps tout ça na classe papa na biso na grande vacances azotinda biso epai ya banoko yende akosupporter ba frais scolaire na ngai parce que soki na koli na kozala mwana ya noko mwana na yete je ne comprenais pas ba makamno swana et tant on est aussi sa classe na yeko to sombi le pango avant butaki ba locataire to sombi le pango na potopoto tant to continue le pango wana na bomisa le pango kitoko wana Kikwit na Kikwit na bomisi le pango kitoko na tieba fleur kitoko na banai ko sambela mukie je peux dire. Alors, nazali kulinga ba verset biblique mingi me moto okotanga na profondeur ezalaki te. Na sali ba verset biblique na mabele na ba na décorer nani lupango nanga. Il y avait une sœur na bosana kombo na ye azaki mwana représentant légal qui est Beza je pense à l'époque. Représentant légal Pamba. Na chaque poko azoya ko visiter lupango nanga na ba fleur. Le pango ya mbongo ya famille na sombaki
to s'installer nga mon avandaki na tongaki ndako na bongisi lopango mais nga moko nde nazalaki kovanda kuna na kati bapara bazalaki na bango kote mosusu na bandeko nanga mosusu. Alors sœur wana ntango ozali kovisite lopango na nga nde aye kobetre nga lisolo ya groupe moko ya réveil conduit par une maman na yebi susu komo na ye te nde abeteli nga lisolo parce que avant biso tobotami na famille catholique na ntangi na ekole ya Saint Zito na Likui 2 baseo nasali na atelier de Kazamba après baseo na humanité nasali na école Boyokani bato bayebi kikuti na Likui 3. Alors maintenant ntango na bandi kokola nga moko sœur wana ntango aye abandi kolakisa ngai message moko ya bien ya réveil ye na basero otaki Kinshasa campagne d'évangélisation ezalaki na Tourine na Likui 2 nazalaki très curieux ndenge apesaki nga lisolo nake na Likui 2 nazalaki kovivre na bana grande sœur nga na landa parce que azalaki une femme seule nake na bana wana nayoki message wana etouche nga la sœur ayebisaki biso ke témoignage na ye koleka na butu na plateau nake mpe na plateau na butu wana nalandi nalalaka te nalandaka témoignage wana nabimaka na témoignage wana très édifié. Ntango bango bazongi nazali so na église ya dimension na te ya kolanda na Kikwiti. Après quelques jours naye koconnaître un problème esengaki ke nakende nani na mboka nakende korécupérer héritage na biso noko na biso atikaki bangombe nakende na récupérer ngombe moko na bomi na teki nazwi voyage nake Kinshasa. Ntango nake Kinshasa wana naza nanu nakoloba teke nazali converti nazalaki nde touché par la parole de Dieu. Je n'étais ni baptisé. Par le témoignage ou bien par la parole de Dieu? Par la parole de Dieu. Je n'étais pas encore converti. Mais s'il vous plaît, Papa Toto, ça parce que Bisson a Nazareth dans le Cambouya. Question-réponse, la témoignage. Oui, oui. On l'a vu, on a qui témoignage à moi, la moi, c'est mon cours, ou bien qui très édifié. Mais au ce sont dans mon cours, ces témoignages, on basé sur quoi? Témoignage est basé sur Vinae. Ndenge abongwana, ndenga kenaki Israël, ndenga zongaki, azongaki makamo ya yokaki awa, ake ko vivre sur le terrain. Tango azongi azaki une sœur transformée. Il a touché le point il y a vie où il y a mené vie à immoralité. À l'époque biso no tozalaki na vie wana ata aucune église, ozomona ozana copine na yo, ozomona normal. Donc ba toucher qui ba point wana. L'autant ba toucher nga nazaki kuluka na lamuki. Comment mon doit vivre ata bali na nte à vivre sa copine. Alors nga na bana iko kamwa nazo sentir les kitoko mena na nzoto nga nazomona comme si na kokokate. Mais na lingaki na découvrir ndenge nini moto ko vivre ça aussi moi si ya bali na nte. Alors aussi longtemps Israël qui vient na biso, ozo que l'église, boko na copine na yo, omeli bangi na yo, na mela pe bangi, na mela pe masanga. Que l'église catholique na tomeli ba na se akwiti tozo seka. OK, il y a peu communion. Dans l'épée communion tozo seka ba. Donc na ti lelo na yeba te. Alors quand on a la commune à Kinshasa, je faisais déjà des va-et-vient dans le trafic nanga. Ba église à Mandala lo ya ba bilamba ya pembe na se ko bangi nango déjà. Mais j'étais président quand nous avons ça tu au côté na nzambe malam. Église groupe de réveil tozaki na Zandu, wana Zandu zana no oyo ya lojote. Na Kinshasa. Zandu zaki Rwaka dingi na soki bukasa wana na kwe wana. Na zana ba photo. Tozaki wana parce que tozo réaliser na Kikwiti. Quand tozo na Papa Toto na Kinshasa, tozo photo. Ba photo wana donc na komaki très attaché. Chaque 12 heures na era pause. Tozalaki devant galerie présidentielle. Garçon mujuzu pe abana ko animé wana. Ba bazaki plein. Ba place wana mibale. Tongo na midi. Ba place na dimanche na bana ko luka église oyo ya bande ko wana. Na ikolanda. Pasteur oyo azali ko aider biso na réveil na tongo. Abalaka na kota Kinsuka. Na église nzambe malamu. Nga nazalaka na photo wana na kolakisa ngo. To na bana ko kola modèle wana. Ti na ye ko bala. Tango na bali nan pe na bongo ni malamu te. Mais na zolanda liloba na nzambe. Ko bala nga na mvina nga na linga na bala modèle na bala soit muluba soit muswahili. Mais tango na kuta na fille moko muluba
na ye kobeta masolo na tata leki nanga alobi soki moluba kobala ye te il faut bala nani moto abando soki obali ndeko na biso te biso libala na tokokende te il faut kende nani obali nani moko na biso soki kobakisa moluba obakisi mais ngai na pense na ngai nalingaki te na bala mwasi mibale parce que biso tobotami na famille polygamique namonaki mama na biso ndenge asouffrir na libala wana ya polygame alors nalingaki te nga na faire souffrir mwasi wana bon lokola nayebaki te natosaki mibeko na parce que à l'époque eloko toza kobanga mingi ezalaki coutume nde naki kolanda balakisi ngai mpe la sœur ndeko na biso mpe naye kolinga ye toye kobalana tobalani tobani mpe na biso tozalaki na ndako na biso tozwaki ezalaki na kitambo avant basala po lunda bolingo tozalaki na se côté ya avenue Boboliko na se mbulo ebeta ko ebomaka bato ebele biso mpe tozalaki basinistre ndako na biso kotaka mai me moto akufaka te biloko nyonso etiolaka. Mais papa bolimbisa bolimbisa bakestion eza mpe ebele naoki obetisi ete kolobi ete baboti na yo balobaki obala moloba te obala nano ekolo na bino dans bambala Mambala, oui. Mais est-ce que papa et belé père va kolanda ba kutana pina mama ba ko bongo na balolenga bongo na tamu kama mama bala bongo est-ce que bibliquement alisum ba kila mwana na mwasi alors apesa kite ba balolenge mwasi ali singeli azala to mon pe Moïse abi ba bala ba pagano te est-ce que ceux qui peut famille le dit que kokatsa mondelo te na bande kwa kasai te ba bate zonga kaka na bambala abe koza je pense wana mateya ezali lelo na comprenant la explication c'est-à-dire que exemple dans la Bible que Abraham a senga ki baba la mwana na ye mwasi na côté na bango wana bunganga ezala kinana ouais c'est na bunganga te exemple wana ekoki kozala ekoki édifier bana nzambe parce que wana nzambe tango asali makamna asali makamna ordre Abraham auti na Irak actuel nzamba tindia ye kovanda wana c'est pourquoi asengaki babalela ye mwana na ye mwasi ya ngambo na bango mais eza principe te eza loi te mais tango bana Israël bauti na Égypte bazokende na Canaan bauti na bowumbu na désert nzamba pesi bango bonganga ya liboso tobengi na français le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron bonganga wana ezalaki kaka ya bana Israël ya biso te biso tozalaki na bonganga na biso oyo tozobenga ba tradition na biso ba clan na biso ba coutume na biso alors kuna nde nzambe apesa mobeko bobana bino na bino pourquoi parce que bango bakoma libota ya bana nzambe bazalaki na mibeko les lois et les ordonnances oyo bango bakotia en pratique mpo nzambe akita kati na bango mais désobéissance ezalaki toujours ils étaient toujours attirés par sacerdoce oyo bazalaki bana nzambe te neti bakananayen betienne batribu mosusu banation mosusu wana c'est pourquoi de temps en temps nzambe abana kobeta bango pourquoi tozwa exemple ya Salomon abali mwana ya roi ya Égypte après abali su toyebi 1000 femmes donc na chaque femme autaki na nzambe na ye et balongolaki Salomon na nzela ya nzambe bapengwisi ye conséquence ezalaki ya kosakana te mboka ekabwanaki à cause banzambe ya bapaya bakoti ale bapengwisi Salomon maintenant bakabwanaki 2 tribus eke epai mosusu 10 tribus baeke epai mosusu conséquence wana mais ntango Yesu aye bonganga Yesu amemaki eza bonganga ya Aron te eza bonganga ya ba juste babengi yango le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Melchisedec c'est un Dieu juste, droit et intègre. Donc biso batozolanda Jésus-Christ, nous sommes maintenant les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire selon l'ordre de juste. Nous devons être justes, il faut apprendre la justice dans l'église, la droiture, l'intégrité, la fidélité, la sincérité. L'église il faut comme sa mission dans le principe osa na société osa na kati ya libala tant ozokende kobala eza susu famille te ekondiko parce que obimi déjà na mibeko ya libota. Romains chapitre 11
verset 17 ezoloba boye biso les nations à part Israël nous sommes na image ya olivier sauvage. Bible ezoloba azwaki quelques branches. Là nous devons faire attention que Dieu n'a pas pris toutes les branches de l'olivier sauvage, il a pris quelques branches. Donc si je comprends bien Papa Tutokani, votre moni les gens qui na matière makasi awa donc ils ont mabete. Ils ont mabete au bas les colons. OK. Étant que chrétien, je dis. Étant chrétien, ils ont mabete au bas les colons, mais attention, pour bas les colons pour aux disons autorité de la famille il faut la motokoli pour se défendre parce que si aucun na mutu makasi ba représailles ça. OK, ba représailles kozala papa Tutokani tozokoba bozi mwasi ya ekolo na yo. Ekolo na ngai tozinda to yeko vanda mbule beti to komba sinistre na vu décision oya asina na ye kozwanda kuna quartier 12 na nzela na nani na masina na njiki na bani kovanda wana nde babani koteyanga na koti na église chapelle de victoire. Il y a pasteur Anthony Gould, c'est un américain, noir américain. Kuna nde na ye kokola moke na ye kozwa baptême na mai ya njili photo ezali mwasi nanga mpe aye kozwa baptême na mai ya njili toboti bana mibale ti tobani kokola nayoki bahistoire mpe ya mama olangi na bandi kokende mpe na zo na bandi mpe kokende na zo na nazo esika papa mama olangi abandaki donc comment que si ti nalandi bamate ya sifemisi j'étais vraiment attaché nalandi baenseignement na nani na VV Center esika bapapa baza kolanda je pense chaque mercredi papa olangi na papa nani oyo azalaki directeur na ogefrem Kasongo papa Kasongo bango mibale bazalaki balider bazalaki koenseigner biso na VV Center ezalaki chaque mercredi baza koenseigner biso tolongwe na ville na nani na zo tokomi na 20 mai tolongwe na 20 mai tokomi na 17e. Alors kuna na kokota na profondeur te parce que baenseignement ezalaki kuna ezalaki na modèle oyo ezaleli lelo mais nzambe aye kosala grâce que nga promotion na ngai emati na mosala baye kolongola ngai basengi nga na lungwa na njili bapesa nga ndako na bandal à l'époque biso tozobanga bandal ndako ezalaki cher nga nazalaki kofutela ndako ya $20 nazalaki na mwa salaire ya $100 bango bayebundela yetinani no yo moto kofuta ndako te biso nde société ekofuta ndako nde na kode bazwini nga ndako na avenue Chobongoi ya $110 société moto ezofuta baavantage komaki tout ça wana nazokoba na mosala na nzambe na église na biso nakoli mpenza nakomi ancien de l'église nabandi kokoba ntango nake kuna nabandi mpena kosalela nzambe comme il faut mais eloko moko nalingi na epengle awa moyibi natikaki te moyibi nato koyiba biloko na société mbongo surtout basi natikaki pe te wana ososi baptême na baptême na tout mais nazokende pembeni alors nakoloba susu troisième élément je pense comportement nanga kanda nazalaki moto akanda makasi eza balien ya papa na biso nazalaki na même mondele osakani nanga na kogangela yo donc na bana koboma mosala nanga ndenge wana parce que nasali mingi na bamondele ogangenga mpe nagangeli yo mpe na bana kobémissione modele wana biloko wana misato nakomi nango mosali na nzambe. Alors tant na évolué na comment vraiment attaché à monde na biso moko azali responsable numéro 1 na lotanga comme société ici. OK, non. Société wana un jour patron na senga to bima na ye na butu nga nazokanisa tozokende na ndako ba ministre parce que c'est numéro 1 ya société il y a un chauffeur mais na yiki te pourquoi on a na po ale na yiki comprendre que lingai te chauffeur na yaiba makambo ya sala. Alors nazeli pe ba 20h na piscine na voiture tokende ya lobi tokende njili na sa moto mwana tu nezati ya patron nga
na nzela na zo ya komituna na njili toke kosala nini tokomi na kati alobi kota na poti toketi na wenze ya 7 alobi quelque part okomona place moko jetelena bakoma boye omoni yango ngai namoni bima okomona garçon moko aza wana yebisa ke songolo aza na voiture na bimi na tuni bagarçon azalaki ebele azalaki na salon de coiffure na ye aza bato oyo basalaka mingi bino bamama bolingaka basalaka bino soki coiffeur oyo bahomme wana bapd parce que azalaki pd alors nayebisi ye akosi bacamarade na ye kino beau-frère na ye nga sikoyo nazokama beau-frère na ye na ndenge nini parce que mondele wana aza na mwasi te aye akoti na voiture tokiti na ye tokomi na ndako na yebisanga kino kende na voiture kozonga lobi na ntongo sikoyo ngamba ya liboso nakoti na dimension wana mwana mondele na ye mobali na mobali bakoti boyebi kaka makambo ake kosala kuna alors nazwa komituna ngabi me oyo eza nini nalala na ndako na ntongo na zongi nakuti garçon na bimi na pomme azolia ozomona déjà alembi alors je ne pouvais pas poser la question. Oh. papa Toto okuti asani alembi ko ozomona mpenza ki moto alembi ozomona etinga naza moto azomona ke alembi mais soki amemi bamesa bon soki amemi bamesa na butu nayebi te mais nayebi ke na ndako wana ezalaki na baboyi bagone na bamesa alors ezalaki ebandeli nake na qu'est-ce que c'est jour mosusu abenga ndake boutique susu wapi na face hôpital Bondeko nga na lobi na alimete toujours na 7e rue wana na face hôpital Bondeko eza na place moko tokoti eza na 3 garçons étudiants baza kofutela wana tokoti menu bayamba nga na moi na banga mondele na patron mais bagarçon bazoyamba ye mpenza ndako abongisa solo batele nzoka baza basi na ye bango nyonso misala tobimi na moko toke na lisusu natiki bango na ville nga na zombi tobenga Flora nga na comprendre kanga monoko ti nzoka boy na ye azalaki na boy moko ya nani ya mungala boy ayebaki makambo nyonso ezalaki koleka na ndako wana azalaki mpe na garde moko aza ti lelo na mwasi na ye aza kologe bango na lupango wana jour mosusu abengaka na butu apesi nga garde na ye wana tokende na commune ya nani ya Ngaba bozwa mutu moko kuna toke moto tokende kozwa kuna aza na makolo te mwasi mobali koka kendeke pene na bamwa mazune mibale ya mike boye akende boye aza na makolo te soki bakata ye je ne sais pas garde abimi azwi atie na nsima ya jeep toke na ye tokomi na ndako ere wana tokomaki pembeni na royal ndako amolele tokoti na ndako aye koyamba ye ameni ye mpenza lokolo ya mwana akoti na salle de bain abandi kosokola ye isili biso bino bokende bino tokende biso mokili makambo lobi na ntongo menanga na ngomi non funa landa nayeba qu'est-ce qui se passe na sololi na cuisine kuza etinga non bato wana bayaka kutu bon nayebi te soki nakokoloba yango mpona koedifie non oui eza témoignage abiso bomba te monde ebandi kobeba cuisine ayebisanga ke moto bomemaki aza mwasi na ye kutu na mbeto asumbaki mondele alongoli badra nyonso na ngei atie wana achange badra nde natsonga mo naye kosokolanga alors namoni mabe oyo eza makambo nini c'était ça puissance ya mondele wana bambongo bana alors donc boy da sokoli boy comme mondele muto ba memaki wana oui mondele sokoli atie na mbeto alors makambo ezaki makasi mingi asumbi na mondele alongoli badra nyonso abwaki kuna achange badra mosusu nga natuni ye me makambo ozoloba eza ya solo nayobi nga aza mokolo nayebi makambo ezalaka ndako nazoyebisa flash donc bato nyonso ya sote bayebaki makambo ale ya te wana nga mpe mpo nayeba yango mpo abandaki kobima na bana kokende na ye peut-être abanda kolenga te chauffeur na ye ayeba mais eloko mosusu soki omoni bahandicapé oyo batambolaka na ville kosenga bambongo soki bakomi na biro na biso bayebi ke awa na biro ya songolo soki balobi nga soki nake nayebisi ye ayebisi akende yebisa bango bazela nakozonga te mbo na enveloppe napesi bango mondele na biso wana na babarriere nyonso barond point roulage moko aza kokanga ye aza te mpo baroulage oyo bayebaki ye mosala na ye kotien pour toi donc nzoka nde azalaki na monde wana je ne savais pas na bandaki
kolanda eloba ya nzambe ezalaki chrétien serviteur mais profondeur oyo ekomisanga mosala na nzambe eyebaki yango te. Mais papa Florent tika toto na pena mutu na leki kotala mambanga ya profondeur et comme ça comme ça na nzambe oyebite papa Florent azaki na chauffeur na ye azalaki na chauffeur mais lo nini mpenza aponaki yo amonaki yo na beauté to amonaki yo na nini oyo esalaki atire atikaka chauffeur alukaka yo yeba secret na ye atiaki yo lito ete papa ngai wi keso wana batunaka nga ngai na banaka te soki nazalaki na moto modele wana peut-être nakoki soit koboma soit kolonga mais naza na intérêt moko te naza na intérêt moko te parce que nga biloko wana omoni ye azalaki patron nayebi te eloko nini ye alingaki ngai nasala mosala wana ole na chauffeur na ye parce que ngai nazalaki na fonction na ngai naza kojouer exemple mosala toza kosala soki mbongo ekoti toke na bana na bcdc toki kozwa mbongo wana po bafuta bato tokoti machine wana ya kotanga mbongo wana balingi komanipule yango tozalaki ekipe ya 4-5 personnes tozomanipule yango mbongo ebimi totonsi na basaki banouveau zaire wana totie na bajipe toke tolai nango na bandako parce tozalaki na ekipe ya service ya protocole toza kosala na makambo ebele alors toza kotika mbongo na aéroport ya ndolo moto moko azwi yango ake nango na intérieur baki kofuta bambongo za koyiba soki nazwi bote na nga moko natie awa nake nango mpo nayebi te eloko nini ya monaki parce que nga azalaki na entourage ya baresponsable ebele surtout ya ye même aza na intérieur akotina lettre na bato nyonso ngo natangeli wana akotina yango na responsabilité na nga ngaka na kodeposele bango mikanda wana bango mpe soki baza na besoin bayebisi nganga mpe na transmettre j'étais un canal nayaki kocomprendre ntango nazwi volonté ya oke azalaki koutilize mpe ngai d'une façon spirituelle mais physiquement non. Il y avait des autorités moto oyo lelo baengagé aza na niveau intellectuel ya bien baengagé le point mata promotion il faut aleka nano na mbeka wana mais comment bato misala ozomona moto aye lobilobi amati grade mais papa toto bato ebele bakanisaki makambo wana ya bamindele to mpe ya bakonzi kobima na bandeko na bango mibali ebandi lelo tokani bana bana zaire nake toki bazaire eza mpe bato mwindu te parce que namona mindele moko aza héritier ya bcdc aza koya koleka na Maroc awa mais mindele wana aza kobima mpe na ye aza kobima na ye c'était un riche un descendant bambongo na bango ezali mais akoya mpe babimi na ye wana nde lisolo wana chauffeur na ye moto aza kobetela biso ye aza kosala na ye na chauffeur na ye bamakambo ebele ye ezalaki jeune. Mais papa toto ezalaki na molimo acontrole makasi soki nakoyebisa balakisa exemple kofungola coffre fort bafungoli ko bayebisi nga kende sa numero boye ngai nayebaki koyebisima coffre fort te oke boye 2 3 fois ofini oke boye ofini ofungoli naza kokende moto oyo bazomema ngai na niveau wana seke bango bazalaki na confiance na nga baza kotinaka bandela ebele oyo naza kokende nasali mpe mosala très bien. Mais tant chrétien, aux hommes à bloc en modèle, à bon, aux hommes participer, on a participé indirectement ou directement. Indirectement. Indirectement. Ok, tous on a la régie, tous on continue. Vraiment ma camoué batania, ma camoué bomba mi na témoignage. Yo kakango, même si on dit matin, mais mon toi vivant, pas qu'il n'a pas besoin coca, à mémier. Papa, tu t'as même qui est garde. Garde, yo kumbika. Ngala kumbika. O tu as ta garde poité. Non, ngana tikali na volant. Garde akibi a tomboli afunguli porte ya sima. Che ya kangi porte ya mati libozo. To bani ko kene ngasi kuna mituna na biyano ngamo ko. Tuna garde te. Te, erwana na kutuna ndenge ni. Oyo kutuna kama mama. Kutuna ka boyo a. Boy ngabi, qu'est-ce qui s'est passé? Boy ibisina ki no awa makambo zala kayango wana ngabi no loba penda tuza biso na biso. Boy ibisina ki tala lisole le kali na buto boy. Merci tozo dans la régie tozo élément moko et puis tokoyeba makambo eza soki batala bazali soki batala bakufa soki patron azali soki pe papa toto na sima kitia mutema pour kaso na mundele pour ndé ana pesa mbongo je pense régie avant Kemo alléluia Hosanna na Yahweh. Shalom, shalom peuple de Dieu.
Je viens juste vous dire, c'est 8 mars, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa face à la presse. On a Pullman Hotel, na salon Kassai, à partir il y a 10h juste, 45 minutes, il y a conversation, il y a partage autour de cet album Trône. Amen. Adonai. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Alors, notez bien, c'est par invitation d'être dans la Nabino Awawa et Longo Naba Ndeko Nabiso, Naba Yana Biso, Naba Papa Nabiso et Longo pour créer tout solo là, ma solo ya trône déjà, ils en abandent Nabino, trône déjà vous au Congo. Rendez-vous à ne pas manquer. Olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors je continue. Boni. Et l'autre côté, il dit qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Bon, tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence Moroboé, Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo paie ça au foutu bon pour na partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungwa mi comme on Nazareth. Na kuvie. Agence lisusu. Na pesa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Na eza mambo mulongo te. Yi si afuti mbongo kuna partir à Porto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli l'agence. Ezalaka. Mais on bandi. Papa, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamboboé, na monde na ne salamate. Mama, yebisa ngai. La pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà vous on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il m'a dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans Mbongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas, c'est du sérieux. Ok, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vraiment, témoignage yo. Nazosenga na bloka bengela nga bato. Po bato bandima kate mindele ba osa makambo mabe na mboko. Bato bandima te ke mobile azozwa moninga na mobile. Bye bye. C'est la princesse de l'Éternel. Dès bon tu kolanda na bo consommer album na Trône. Donc bozo yango. Et pas maman Marie-Claire Kawana France. Juste dans la numéro ils ont les Kawana. Par rapport à notre album na Trône. Bon comprendre que nous avons la Kikwiti. Bampagne ya Kikwiti. Mukele awa na Kikwiti mboka na Beno. Donc maman Léandrine Makabenga. Ike mboka na Beno. Donc non comment. Tout le témoignage na biso na papa Toto Kani. Voilà, Florent. Papa Toto, tozongeli susu sima kopema moi molili bandi okota ape na mboka no pour ezate mboka mo pour ça pour ezate mwinda te mboka ba mozito mboka ba
Il y a maman mariage et Lupiana. Oui, c'est vrai que Mboko est à Moulili et côté Moulili Sikoyo, étant de sous Kola, vous avez national, Inga Izalakite, je m'excuse, Izalaki Snell, il y a un groupe, parce que Tchak, la joie. Courant Izalaki 24 heures sur 24 heures. Et le lobe à moteur, comme il y a Makasi, le courant Izate, c'est un mystère. Moi, je explique en gros, Izate. Mais comme il y a je venais pour le baladiso. Les Aïe 58-12 et le Bisso maintenant na témoignage au évangile mon que bimi tozo ben évangile du royaume ndé bible le but tozo tonga si le ruine. Il faut tous la maïr maintenant église ndé tonga. Église o ekubo tonga église o ezote ya le banzambe ya solo ndé ko tonga si le ruine. Et puis eko tonga manango. Merci eko tonga mboka bato ya papa Muzito, mboka bato ya papa Kizenga pe à son âme Guy Toki. Gizenga. Oui. Voilà, c'est Gizenga. Gizenga. Mboka bata papa Muzito, mboka batu ya mwana mboka Martin Fayulu, mboka batu ya Maria Juliana, mboka batu ya Ebele Kanamo. On va en parler plus tard, mais laissez-nous un peu dans ce témoignage, papa Florent. Ok, dans le témoignage nangai, na yaki comprendre que mosala oyo patron na biso c'était un français, abanayi kosala. Mais baki ni kombo nango ni bonjour. Ni kombo nango ni pratique wana parce que par rapport à la connaissance de Zalaki nango et lesquels qui ngai. Je peux dire ceci que na kimo Christ nangai na ki serviteur nangai na Zalaki nanu mwana. Ndé lelo va nous comprendre que cause la chrétien ou cause la serviteur ils ont une bataille de différentes tailles. Les chrétiens, il faut que les serviteurs aussi pour que les peuple baye ba makambo ok et ça les maka na se ya moyi. C'est-à-dire oyo nazolo bao eza mutu abetringa ni solote ezanga mo na vivre pourtant nazo vivre bloc no so nazo kam. Na tangi ba étudiant, na tangi ba handicapé, na tangi ba cadre ya société. Oyo azobimana bango. Oyo azobimana bango. Mais pas parce que ça qui cite cause la posa nzoto. Non, eza kisi. Eza occultisme, c'est bisika nde yazali ko poser puissance na ye pour esunga na musala na ye yazali ko sala. Ya ba besoin puissance c'est pas moi c'est quand on vient moi sinon besoin puissance mais na moi mobile ya ko besoin puissance. Oui. Puissance yango ba église photo te yango na nzoto ya mutu ba puissance ezali même na lolemo. Moi si aza mwasi na yote mobile aza mobile yote bozo fi ba na lolemo bozo ko se changer soi okuyi akuyi mutu akuyi ko zwa étoile na yo na sexe c'est la même chose anis c'est la même chose eza bisiko nzambe asali eloko na eloko eza na qualité na yango pe na tina na yango mais tango oza kokende nango na sens contraire c'est mutu azoke na sens contraire azosala yango plaisir te wana eza plaisir te wana eza kisi po kisi na ye esengi puissance wana eza lokola moto azopesa offrande na l'esprit na ye maintenant l'esprit ezoyibela yo puissance ya motu wana puissance naturelle oyo nzambe atiaki na kati ya motu wana parce que eloko eza kosala patron na biso wana makasi ozomona ata or ebungi mais soki asali azongi na intérieur omona mosala wana etamboli ba or eye boteki bozimbongo embongo tozali kosakana na mbongo ezalaki ondire tozolokota salaire na yo eza moke ozo vivre très bien mpo ozoyiba mbongo mpo eloko ekokamwisa mosusu eza nini mokolo mosusu bazokende na guardo epai ya président tokei tobongisi na kati ya terrain ndenge bakokenda tie malete maréchal apesi nga malete ezozali na service wana motema etuti nga balobi fonda nanu soki malete oyo eza malete moko ya bien ya na banimero nafonda boye akangaki yango te nayebaki te ke ezali piège nde nafonda moni badollar ebele motema na ngai tout en étant mokristo motema elobi occasion yango oyo sikoyo na bandi kodiskute makambo boye nani nasala te motema ezobisa ngai eza occasion soki orate nga mpe nayoki poa wana nazwi nanu 3 billet ya 100
déjà salaire elengi déjà salaire nanga ya 3 mois nga na bo na kangi pa motema ezobetanga te nayoki lisusu de zwa lisusu ozi moke nafungoli na lisusu de billet na minute wana na mifuti 5 mois déjà donc ntango nazwi na kangi motema ebandi kobetanga soki amoni nga mosala esili me moyenne ezongisa mpe eza te avion mpe ye bajet moko ya bien ya propre nakoti bango bakei nga mpe nakei 4 millions likoya nasali kosuki patron amoni bakolonga mosala nabongana na mbongo bango namoni mpe nake nasombi frigo natie na ndako vraiment nakomaki mpenza un petit patron directeur lokola pasteur mpiame nga mpe na époque wana nazalaki moi directeur na fort na ndako nango voilà. Mais kino lelo baninga na bakristo aza mpe directeur mais pasteur azoyiba na société baza ebele bamiyibi en cravate bamiyibi en cravate bazosigne mpe baye mpe na église balobi en langue aprêche mpe mais prédication wana eza nul essence de fait saint-esprit akozala na yango te parce que yo moko oza vase oyo nzambe aza koutilize. Ok, merci bandeko bokolimbisa mpenza mingi mpoka te toza na province donc na Kikwiti na ville ya Kikwiti donc courant matata yapi na kikongo aleta na lobango ndenge nini po ete mama leandini makabenga asosolanga malamu vraiment papa totokani bolimbisi na déplacement to tosala juste mpona koedifie bana na nzambe courant eza te na mboka na yo tozocontinue na témoignage. C'est pourquoi ntango patron akatei bazongi nga na mibobeli ke soki ayeba longa na mosala mwa mbongo nayebi na oyo nayibi ekosunga nga eza bamakanisi ya mabe ye mpe ntango akei azongi okozwa bango na aéroport tozongi mpe problème moko te atuni mpe te alors kozanga connaissance Osée chapitre 4 verset 6 ezoloba mon peuple périt. Mon peuple wana eza bato nyonso te mon peuple bato oyo bayambi yesu nde bakomi peuple ya nzambe tozokufa mpona kozanga boyebi nga croyante eza profit mpona nga nazomona nazoyiba na nga société nazoyiba motu te nazomona normal mais na continue toujours kosala makambo wana memi na babanke ntango tozokende kotanga bambongo wana ntango tozobima tozokanga bambongo totie na basaki po eke na intérieur ntango tozotina majip na biso tokende nango quelque part kotika kobomba ekolobi eke na baaérodrome oyo ya ndolo ekoti na baavion ekei oke ozwi mpe na liboke moko mibale obombi oke na ndako osombi biloko ole bizomona na misa bato nazotémoigne naza mwana na nzambe naza mosali na nzambe mpe nazolesa bana na nzambe. Je pense que nakopesa témoignage moko nakobakisa elema moko ntango toke na mwanda na bana kote tokei na paster Gode Mongala moke napesaki témoignage wana ke nga nazalaki mbongo nazoyiba nazopesa mpe nete baaction de grâce na baeglise bato asango malamu à l'époque kosomba sukali kosomba bamiliko ya mine nazopesa bango nga croyante nazoservir nzambe. Gode Mongala moke akamwaki alobi e paster makambo nini ozolobi biloko eza kopesa biso ezalaki ya moyibi me na ndimaki na ezalaki ya moyibi eza bambongo ezalaki ya normal te na ndako na nga vraiment j'ai attiré les sauveteurs de Dieu bazomona nga nazopambolama bakolo azopambola ngai na ntango nakomisaki 40 ans nasali anniversaire moko nayebi fona na basala na nzambe na ndako na nga kolia kobina nasali mpe image moko bana video na bakasete ya video ya kala wana bato kolia me na bimisi mbongo naza na mbongo me mbongo ezalaki salaire te ezalaki mpe baprime te mais ezalaki bambongo tozalaki kozwa okutani na occasion ozwi mais naza kopositionale point moko nga nakotaki na société wana eza koyiba te nazali kobanga me nazali kolemaki tout le monde bazoyiba maintenant ntango nazwa koreproche bango bazobenga nga yuba nga mpe na kiyuma bazobenga nga nazalaki nazali mpenza aferme te finalement nayi kolema mpe nakomaki mpe molongo moko na bango nde nabandaki koyiba nazalaki mwana na mbongo un jour nayi kokutana mpe na ser moko azalaki moswahili ko nazali kolinga baswahili mingi mpe ser wana azalaki na badifficulté ya mbongo bande kosenga ngai nazopesa ye azalaki na ndeko ne moko azalaki na Bukavu ifale aya azalaki na mbongo kotenga na pesi mbongo ye akanisaki na déficit
Alors non, na kozonga c'est même kozonga société. Alors finalement na yebo na faire wana. Mais maman nanda. Maman nanda po. Tozombi manaye très bien. En tout cas chantier c'est à ba tribu wana ngaza kuna kwa zana. Ba zuku ya ba Swahili. Ba gentillesse mona mwasi wana. Soki na zaika kama mwana ndango wa Kristo zaidi pe. Mwasi na ngana ndango na l'évacuateur. Na kinda gani bana. Pour ceux qui n'ont pas eu na mwasi na ngai mutaba ndo wana. Na muswahili wana. Botameza na muswahili na mutaba. Donc kolia koyebisa ba parole ya kitoko yo lataka bien, on s'exprime bien. Nga so na yini wana nzoto na nzoka penza on dirait nazoka na lola. Nazoka suki zo sala ngai. Nazoka kitoko so na vana mwa mwasi wana. Penza na susite. Kozonga ndako. Tension ekoyate. Et puis là ba scène bana osana ndako. Eza na problème mona mutu na kosi ke na matanga, na feti. Zo bana tu bimina biso. Mapendo iko na panda ka. Vraiment. Donc na lobaki penza na saka déclaration. Mais na annulé. Na eti mwana mwaso na ngana to ka bana. Donc vinga na menaki wana mutu moko te ayi vraiment. Tout le monde est arrivé. On a continué, mais quelque part, caméra moko, et bien on va enregistrer. Nous avons fait ça serviteur, on a fait ça pasteur. Comme juste sur la route, c'est prendre un bateau na zoté na kadabi. Mundele. Abenga na bureau na e a lobby na ngai mbala. Il y a les bosso pe a soupe na monio na bible na bureau ko de na yoka kite na yeko prêcher les sous bakainga mibale selinga lettre ya blanc côté ya sous naki muyibi na zotera bazo benga pasteur. Je m'excuse. Vie wana continue. Bon wana pe na sala di boutique. Moi si nangazaki assistante na pharmacie. À l'époque j'avais na besoin de commencer na pharmacie parce que salaire na ena makamwa na zako sana ngai zaki étudiant. Nous allons continuer le modèle. Donc, première partie où nous avons awa, nous avons né de nouveau, baptisé, serviteur de Dieu, mais comme nous avons ça là, nous avons une force pour Kabouana. Mais est-ce que maman n'a pas dit que vous avez un bon na mutu moko te eza makambo mbongo, eza makambo ya basi, mutu moko ayibaki na banayi kobomba yango mpenza très bien, mais na banayi kokampe na baenseignement ya makasi nasali kolanda basali na nzambe ebele, mais vie de prière ekitaki parce que soki nafukami na yengi nabondela makambo nyonso nasalaka nazomona yango nakoloba nini omona kaka navandi nazoraisonne na nani. Oui, nous avons raisonné parce que nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Nous avons raisonné. Après, je pense que 97. 1997 parce que bah évidemment nous sommes au Moumelaki vie na ngai komaki ki pasteur wana komaki ya libanda ya Kombo mais na kati parce que na salaire na nga quand même échanger qui m'a pris les alaki na moyibi na moneka ke bato so na pinanga nga mais bon auditeur ça madame président na bango liboso de soki bana sanga malamu balandi on reconnaître que oui tato na époque wana bana kosala boye ba koyeba tina na bambongo na bana ye parce que jour à liboso babengi na bana kokoma mingi na sanga malamu tant nazokoma ndeko moko alobi biso nyonso bato tolanda sanga malamu tokutana na ngaba menga na landaki te na keleki te nazalaki na jeune fille moko nazwaki na mama Hollande bana kotelela na boutique hier bana kotia radio sangala mayoki bazobenga orateur nyonso bana na sangala bakutanaki baye kolekisa sous comité pour la deuxième fois balobi
tomoni papa totokani te batangi bato bazala ti entre autres kombo na ngai ezali na kati alors ser wana yebi oyebisaka ke non kende mpe bazoposition yo ozala te jour ya liboso na présenté c'était un dimanche basengi ke non organisation na biso oyo tosala ke ewumela mais il faut tosala comité il faut président bima na basecrétaire na bakomisi babandi kotatone wana nga mpe na vandi. Nazaréen Production vous présente la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisiyo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Bonne condition. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, alors je continue. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon tio n'a pas un agence mon boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kuvie. Agence lisusu. Donc ça sous mulongo kuna. Pour cela sous. Na iza mambo mulongo te. Yi si fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais on bandi. Maman, les qui n'ont yebisi ngai mais na limité na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate maman yebisa ngai la pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a voyé des bandits qu'on bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta! Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a dit qu'on a foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans le Mbongo Shingo. Bon, ok. Vous allez s'y lier.